Capage TV. Capage TV. Pena koko zala parmi bato pe ba sambwa. Makasi yo sambwa makasi. Ngana sambwa pena makasi. Côté wana pena na pesi yo raison. Yo pena li papa. Li papa. Asambwa kala pe ko sambwa ya lelote. Ya kala. Depuis na tango Mobutu. Eye na lepe et kiti na fils tina tango ya fachi. Ozo continuer. Nazo continuer ko sambwa. Na moni mo pa ali mbanga na podium. Na rep. Ezaki rep mais na likolo ya podium. Kasi mutaliaki mbanga na liboso V4. Otala kite na mama Chati. Oh, challenge de continuer. Oui. V4 na podium. V4 PC bis na podium. Tant maman Betty Swahili. Otala kite. Oh, yo mutolingaka fondation Amida Chati. Pointe. Ozala ki wapi mama. Qualité, c'est pas. Batu ebele babangaka likofi pe bakimaka likofi. Ebele. Kende ko tuna même ba sportif. Likofi esungaka bango makasi na bitumba na area ya combat. OK. Mais loko ezolekela ngai lolemo eleki likofi na makasi. Je suis très intelligent. Pour comprendre. Mais likofi oyo nanu ekweyisa pays mobimba te kao. C'est ça. Et loko ekweyisaka pays mobimba kao eza lolemo. Lolemo mama Marie. Esengise pardon te. Esengise. Mama na kojongela lisusu te. Mama na kojongela lisusu te. Mama, yo ya koyebisa biso kombo ya nya. Nyangara ezalaka wapi? Oyebi nyangara te? Na ngiringiri. Nyarkos. Oya kufa. Lolemo eza na créativité extraordinaire. Makasi. Yango na lingaka tango nazopesa mwasi biz na bomba lolemo nanga na kati. Po akoko yibanga pe mayele na nzela ya lolemo. Et ça rappelle. Sala attention, olia bambango kontrola te. Mbanga ya nani oyo lia. Nduma nyoso baliaka mbanga te. Yaza ndumba bokute na nzela. Olie mbanga po gagner. Joueur à Tchebi, ba confirma gabi wana wapi na lolemo. Ba gagner. Lolemo ndek maman comme kate. Lolemo eza très puissant. Lolemo nanga sunga yote. Tala lelo oyo. Ndeko nanga Keni. Lolemo elobisa ye mabe pona mama ya fere. Lelo ezongeli akomi kolela. Oh Sandra et Sandra. Azolela. Ebimaka na lolemo ezongeli ope na lolemo. Ndika. Tanyo so fera sa na boloko yebisanga orchestre panzani. Panzani te. Pona kolakisa ete mokileza na bilobela. Bilobela. Tala marka us nenga zo bunda orchestre sani evani. Eliko loba ete ba fere baza ba papa. Baza na sens ya responsabilité. OK. Bino bo mona ki mabe po boza libanda me banda na ndako ba mona ki aza bien. OK. Toye baga parent de ngwana. OK. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Capache Autiko Sokola apakola kama gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola ngo. Olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo
solution Rit Beauté atie biso yango so omona ke batache moko esali ngai mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommandé bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti na bomona poso na ngebe barate posepela na poso na likolo na tingani ka na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12D, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom,
un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Kapash Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir balandé Rabiso, le lot de la nature. En tout cas, nature était à Rabiso et belé, tu es place Bangando, ba hippopotame, bangoubou, ba bananisus, ba ibu, ba nyoka, tu es dans le jardin de Den. Ah, pendant le jardin de Den, awa. Tu es koluka dadi pour le qui de l'inspiration que la mingi koto place banyama bazali ndeti kara na kingakati tu es na kingakati ya dadi pour na kobeta masolo lelo. En tout cas merci na ba onyo sozo landa biso pakalanga pe chura mboma benga ki abi Kapash tozo tongo ana poto po en tout cas zo linga ko pema te pema na bi chura mboma. En tout cas dadi alobi na ko pema siko l'imbattable alobi te pema. Est-ce qu'il y a ninja bengagi? Il y a ninja na bengite. Karakaka. Arobenga. On a le cola de la forêt hein. Te ya benga. Arobenga. Dadi boni. Oui, maman Kapashi. Na kumisi lisusu nzambe tata. Komona yo. Pe na lobi ete na motema nga lobi. Moi so azamakasi. Nga moko na koma ka 5h na kati ya kingakati oyo ya ngai na village Silo et pas ya Alain Silo. OK. Mais na kamwe banda ko ya awa mbala liboso moto abimelanga tongo makasi boye. Sikabo. Nde na kumisi nzambe na lobi ete mama Kapashi Nzambe a continuer ko batela yo, a continuer ko bomba yo na mokili. Tolingaka penza mabe eleke belete. C'est ça. Mais soki malamu eleki nango ebele esengi ondima muninga na otanga za na pema na bomoyi profiter sala nini ndima ye nde biso toza mingi na batiti diwana. C'est ça. Toko umela pena kanda mulaite po esoma na tension yango nde ye na ba moment o ekuti mungu na bepisi ezo na kati ya nzoto oya ko shite pamba. C'est ça. Po kaleza na ba maladi musuto yeba keza pona ba mikolo. Mais lelo maladi elongo ya mikolo ekitati na bilenge. Makasi na ba bébé. Na ba bébé, boka moi bébé et attention. Au moins na bébé abotami lelo mais abotami na tension. Abotami na tension. Et puis eloko zo lekelanga mwana ya bébé abotami na hémorroïde. Wana kosi. Na kosaka te mama. OK. Oyoka kango te. O mwana hémorroïde ebandi. Na yoka te, wana na yoka te. Wana bakisi. Te tika. Na pesi balandi na biso nyonso mbote. Mama Kapash. Dadi. Biloko ebele te nga na lobaka bato ebele ba mona kango lokola ba aventure lokola ba black eza makambo solo. Si. Bande kona biso ya neo apostolique ba enseignanga makasi na nzembu moko. Nzela yezali boni ndeko. Nzela yezali mibale ya Nzambe na Satana pona oyo olingi. Mama Kapash. Dadi. Na mokile zaka na papa na mama. Si. Après kobotama ya papa na mama bango pe babandi kobota bana. Bano bango bakobota bakozana na 3 sexes te. Bakobandaka kolinga babota 2 sexes. Sexe ya mwasi na sexe ya mobali. Troisième azalate. Okena ngando ya mwasi, ngando ya mobali. Okena balion ya mwasi ne ya mobali. Nzinzi ya mwasi ne ya mobali. Ngungi ya mwasi ne ya mobali. Mbitiri. Nyonso mibale. Mwana mobali mona yoka nze mope mibale. Na iti soko yoka ngo. Mibale. Olala rate. Wana na Koffi Olomide Ya wapi? Nani ya nzembo wana? Ya boîte kaba DJ. Ya boîte kaba DJ. Ngana za nalandelaka nyonso. OK. Kasi mama Kapashi kobosana te. Ndenge po ya na mokili, oya na titidi ya mibale. Kobotama na yo esengaki batu mibale bakutana. OK. Mena mokili eza peka na biloko mibale. OK. Kokufa na kobotama. Après kobotama ya mutu eza ne loko musozo zela te. Kozela ko ya Yesu te bazela ngo balemba. OK. Yesu azali. Ndenge
mwana mobali ayemba Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali me kozela koya Yesu te bazela yango balemba bamona ye te bakenda kozela na kunda obotami zela kufa kufa yaka ndenge nini eyebanaka te bilanga oui bilanga kasi naye seko okenga mpe nasali mwa kinga kati na ngai mwa ndunda na yo mwa matembele na yo awa okundoli oke nango te mama soto sisi obukela ngai problème eza te mama mosala tosala yango wana te mama ni mama olivilembe kabila lakisa biso da ndenge ya kolona siko moment ke mama lakisi ndenge ya kolona nga mosala ni lisu nasala mpo bakompani balingi kozwa biso te bazopona bilongi tika nasala mosala kolona mpo kolona eponi bilongi te eza na biloko mosusu nzambe asala eponaka nango batu te kokota bilanga eponi elongi te me kende na safrikas yo bongi awa te oye rekomande pa ya nani me bilanga oza ndeko nani me bilanga eza na avantage makasi mama moto arekomande yo te volonté na yo tozonga na mateya kufa na yo ngonga eyebani te abotami morne atiki mokili ya mizweli ata na kombo talobi te na okoka te tika nazonga abotami morne kasi morne ya yoki na epasi nango te baboti bayoki pasi po esi basombaki nyonso c'est ça naza na baninga tokola na bango bamisusu balala boye na sa pongi balobi fièvre te abelaki te tozalaki na ya tozosola histoire eseni esili akei 20 ans 30 ans 40 ans oke na kati ya nsime okokuta ba age nyonso na kati ya nsime makasi nsime c'est-à-dire cimetière moi langage ya kester ekota biso mokie fumumpa na baterme kaka mama Kapashi na bandela ke loko na bemission na nyonso na baeba ye te bato baza na problème bato baseni baye bato baza na problème bato baye po awa yo ye soko lukite otangi te osambwe obimi irresponsable na illettré tango ye ndimo ye kola nyonso po oyaki bato baza bien bato pe bazongi bato bakenda ozolanda pona ye montre kataka te ekati pile eseni esili oyebi koteya yo po bongi na mateye na teyaka na nga na bato me mpo mona moto akompagne liteya boye posaka naye koyamba yo dadi oye koyamba nga mpo tosala salite eloko wana ekamusanga maka dadi nayamba ye te dadi tosala émission nayamba yo aye koyamba nga mayebi koakompagne mateya te mateya ebonga na yo omoni yo ndenge oza boye okoma no ya biso nyonso ya roger pazo lingo mpo atie ekipi na nsima malobe ezozonga yo mpo ozozongisa alobi nayebi mpenza ezalaka bongo te mama babengi yango audio visuel koyoka na komona siko forma to emona makambo ezosepela na yango soki omoni bato mosusu ezalaka chaîne nanga bana na fongoli etalama te mpo makambo na yo moto azokoka kotala yango te koyoka yango te neti boye bato bakoyoka biso tala ebele tata pambola yo merci na mama Kapashi mpona kolanda ngai frère na yo ndeko na yo awa ezali volonté moko ya kitoko bandeko ebele tosufra na bango bayebaka baplace oyo biso tolalaka te tovandaka te yango te elakisi bolingo fo yeba ndeko na akotelaka wapi abimelaka wapi tomonaka meme na kati ya famille leki na soki azwi ndako ya sika fo abengo na telefone oyo yaya nakoma kotoyo ya kotala biso po okoko ya pe kotala mutu koto mbula ebeti okimela na ndako ya ndeko na yo nayambaka pe bato ebele nayambaka mama merci na kulutu Aimé Ponda dollar boss Zamba Pambolo ya Aimé Younouchou Banze la fleur du jour tata Pambola yo merci na maître Patrick Mpiana bisika bizwami yo
Nabo Sanité Papi Bounsi Papa Français, Maison Kitam si Pablo Kitambala, Le Moutou Pomba Aéro d'Enchili, Molongani ya Mama Maria, Yoali, Tata Apamola yo, Mwasa Pembe. Oui. Biloko sika mikolo o monta una zonga apana yo ba kombo sika yaka batu ba sepeli makasi ba bia ya tolinga ko pembe na mama kapashi mate ya kitoko kitoko o te yo provoquer mutu te o lobi ne po mote ya te ya kabongo mama kapashi oza toujours na kati ya ba bénédiction nzamba pambola yo amen tangu na kala to yebaka ba RTNC 1 tozo tanga ba mami lela tangu bango ba kwei lelo tozo tanga mama kapashi lenda te mama lelo YouTube et internet ye mami lela na biso comme na ye mama kapashi ye mo pe ya mami ayebi ke RTNC na biso eza mama kapashi ilela na biso ya sika kapashula oh mama oboyo ke te biloko musu batu bazo bundana nango mena ba comité biso ne photo e biso ke okomi tika bo komi sa yo moko te biso ne photo e biso komi yo so mi mono komi mo beba ni na combien de personnes ozo continuer ka ko beba na pe na batu c'est ko komi na mite bongo lobi na yo nanya ko mema nanya ko hériter tata pambola yo mutakala na nkolo ye yo bolela lidofolo ate ye munene matagwe ko ya te parisien refoulé na kate ba Belgique toujours bilela lela mona mais bino pe botelemela nga na lela ki mingi mama kapashi siko na convocation bo ke notamula tamona opo ani c'est que bino pe bozo lela moni mokila toura leli mabe kasi pasta pa leli ya John aleli atamona convocation pona ko ebiso ete mutu akokana mokili azate mama kapashi na betolo lisolo beta wana ba histoire na so beta sko na masisi ezalaki na papa moko na tangu ya kala na tangu ya kala avant mundele ay kozwa maîtrise ya ko maîtriser snel makambo ya courant tozalaka na courant moko bande ko benga ngo courant landa te e bande ko pela makasi bano benga na kombo ya kolema oyebaka kolema bato 60 bato 70 bato 50 bayebi babande kopesa na ba mariage mais lelo bapesaka lisusu te landa te papa moko na quartier bayebaka papa ya motema malamu mabete oche mabe pona nini bayebi motema malamu na quartier na mobimba bayebaki yene mutazalaka na kolema yazalaki soki bokufeli ya kana kolema akitisi akei okay batu bayebaki motema malamu ya vanda kata 1 minute na matanga baninga ayaka kaka zui kolema akitisi akei wana baninga bazolela na passe na motema oyoka otiki kolema batu bandima kai balobi aza motema malamu okay balobi pesa e pesa melayo mukolo papa kolema kufaki nzoka papa kolema yebaka teke batu wana nyonso basoma bakolema batia na ndaku okay papa kolema mukolo akufelaki batu nyonso balobi ye tokosala eloko ya saka nini o ya salaka moto nyonso apelisi kolema azuya kaka akitisi akei oyo salaka batu yango tokosongisela yo kasi te mama avanda bwe ye moko minda ezanga batu bazotaleka na musika eza na mutu mususu okoki pe kotia ye na comportement na yo lolenge na yo ekomeli liteya na vie biso bato toteyaka bato po mutu akufeli komona teke yo ndo oza makasi oza makasi te mpona nekweli yo te ngana kompona te mutu so akufeli mama azolela makasi azokwana na mabele na lobaka o baza bazoba to baza mayele me mukolo mama na nga ninga kata motema nga bi te namoni ninge ebanda bayokaka pena pasi ya solo bopesa nga conseil dadi oleli mabe makasi oleli bongo mpona nini convocation ya ngwana tata pambola bino yebise ya John ngape na pesi ko conseil merci en tout cas na baona so baolanda biso tokota siko na mama na likambo oyo ezali
sujet na biso ya lelo. Nanyo akoki ko sambwa na nanyo akoki ko sambwa te. Et puis ko sambwa ezali nini dadi? Ah, Mama Kapashi. Poko sambwa mi trop. Te, batu ba sambwe pe makasi na RDC hein. Makasi. Batu pe ba sambwe na balolenge belé. Ngai pe na koko zala parmi bato pe ba sambwa. Makasi yo sambwa makasi. Nga na sambwa pe na makasi. Côté wana pe na pesi yo raison. Yo pe na li papa. Li papa. Asambwa kala pe ko sambwa ya lelote. Depuis na tango Mobutu et na le père et kiti na fils kiti na tango ya fachi. Ozo continuer. Nazo continuer ko sambwa. Namoni mo pa ali mbanga na podium. Na rep. Ezaki rep mais na likolo ya podium. Kasi mutaliaki mbanga na liboso V4. Otala ki na Mama Chati. Oh, challenge de continuer. Oui. V4 na podium. V4 c'est biz na podium. Tant Mama Betty Swahili. Otala ki Oh, yo mutolinga ka fondation Amida Chati. Ozala ki wapi mama. Qualité, si bazongi déjà. On a zo kamwa déplacement V4. V4 zo kangaje makasi. Zo kangaje makasi. Mama Mida pas zo fungwa maté. Fait que na V4 la délégation. Normalement. Ngapi na monaki neto neto ke na ye. Pona nini? Na monaki ma ninyo ya INC. Na monaki numéro rouge. Rouge na pembe na noir hein. INC hein. Oui. Pas négliger makasi hein. Namoni avant ba voyager na monaki numéro moko ekomelinga to tonga moki. Namoni numéro ne komelinga yi. Na continue to zaka enregistrer on a niveau WhatsApp pour komelinga na WhatsApp. OK. Sali papa boni. Na enregistrer bona moni comme on ba komi Masaro. Parce qu'on a mis tout ni question abi ezaye to yeti. Ngape na lobi papa santé moi bien. Boni binope. Na kanisa o continuer na yi akatani. Azara peut trop WhatsApp mais c'est que bon et ko kipe ko zala yetu comme ko zala yete to forcer pe mutu te tike sala melana volonté na yé. Oui. Mama Kapashi. Dadi. Mon pa aliembanga na podium. Akangi penza madame Cindy. Aliembanga na podium. Nga lobi mon pa félicitations. Toi c'est la film sexy na podium. Limsanga ye bata mo pa basilika makasi kono ba isinga yoko mekate to tatla to suka mabenga bi wana papa na ngai mo pa yebi ke mwana pe na famille aze bilobela. Mama Kapashi dadi omoni likofi landa bien nakangi nini likofi batu ebele babanga ka likofi pe bakimaka likofi ebele kende ko tuna même ba sportif likofi esungaka bango makasi na bitumba na aire ya combat. OK. Mais loko ezolekela ngai lolemo eleki likofi na makasi. Je suis très intelligent. Comment comprendre? Comment comprendre? Naibiti soko landi eloko wana. Ezana mutu musuba kangela eka makofi abanimba mbangu ebele. Mais likofi oyo nanu ekwisa pays mobimba te kao. C'est ça. Eloko ekwisa ka pays mobimba kao eza lolemo. OK. Pour lolemo ezokanga RTNC mobimbe lobinga lelo na komi tata mokonzi ya mboka. Lolemo. Batu nyonso batose eza lolemo. OK. On a raison quoi? Lolemo ekabola mabalebele ekabola mabotebele kaka pona lolemo baboyanga lolemo ba diaspora baboyanga lolemo ba mama baboyanga lolemo yango bakangisanga yi c'est-à-dire akoka pouvoir à lolemo te alobi te lolemo ya mutu eza makasi fonga pena la kisenga pena za makasi. OK.
Ok. Eza na mutu mususu na mboka oyo nanu akoma na tata mokonzi ya mboka te me lolemo na ele ki tata mokonzi ya mboka na makasi. Si. Lolemo fe ndeti lolemo mama Mariwana. Lolemo mama Marie. Esengse pardon te. Mama na kujongela lisusu te. Mama na kujongela lisusu te. Mama, yo ya koyebisa biso kombo ya nya. Nyangara ezalaka wapi? Oyebi nyangara te? Na ngiringiri. Nyarkos. Oya kufa. Lolemo eza na créativité extraordinaire. Makasi. Wana eza sous-thème. Eloko ememaka biso na kosambwa. Eza lolemo. Yango na lingaka tango nazopesa mwasi biz na bomba lolemo nanga na kati. Po akoko yibanga pe mayele na nzela ya lolemo. Sala attention, olie bambango kotola te. Il faut que tu aies zoba. Mbanga ya nani oyo lia. Ndumba nyoso baliaka mbanga te. Yaza ndumba bokute na nzela. Olie mbanga po gagner. Biso baliaka la baro. Bakipa. Soutem na bongisa mama. Bongisa ya kapashula lelo. Lolemo. Kabolema balebele. Kabolema famille bele. Lolemo. Lolemo kabolanga na ba chroniqueur na ba chroniqueuse ebele. Lolemo. Somo. Na ba journée sur YouTube. Maman Kapashi. Keba na biloko nyonso evandaka na kati. Faut ça l'attention nango. Ba mikolo bazolo baboyi. Oye bimaka. Yango neza très puissant. Mais oye kotaka. Ezalaka puissante. Et kotaka kimi me bimaka na silence na miki. Maman. C'est rare yo kamuta sumi eche makelele. Batunde bakoyeba na ntsunga ke yake ko farate. Mais so tindiki. Ozolanda et côté que tchaki makelele te et bimi et sali des autres tout monde na yango maman mutu azolia ozoka azolia na silence mais ce qu'on ningoyoka des autres wana ya biloko nyonso aliaki yebisa esumbelanga na loboko na nzongo ndoko yoka epanza makita tokini na teme tokota kina ntetolaki na début ya ba exemple siko na kota na mozindo batu bayeba niveau na ngai. Pourquoi ba chrétien bazoloba corps du Christ? Au monde ka soki chrétien moko asali buzoba batu bazoloba oyoki si corps du Christ soni. Ba chrétien bayoki soni. Corps du Christ c'est une représentation ya nzoto ya corps humain. OK. Lelo naza ko enseigner yo. Pono yeba ke na tangi théologie, lelo faut na enseigner yo. Ngana tangi théologie yokate na tangi pas de la foi te bisona de la foi to tangi théologie sika moko kene na KDC tuna bango lité akanda zala nani na KDC baso luko pe kuna na ninyo te na wapi na ninyo pastor consultation pastorale osa esute bango mo babengani ngai te yo ndo kenda voyage au moment de contrat yo kenda voyage contrat wesi na kena na mbongo na bango baba ki osali 20 épisodes zela to continuer to benga yo babenga te siko yangani na kati Naka Kalunga to boka Kalunga wa mwasi ya mobile oya kitoko makasi wana mama Kalunga Oboni Jonda akoma distance kwa Arsène tourner awa ya so ça netef aso wana obeta zuma pour gagner nini obeta zuma te tala jo mystique hein
alingi téléphone donc akomi pena na éviter donc le quoi enseigne Muteba sur la téléphone Muteba landela makambo eza Muteba pesa ka sufu mba fufu tebe yango de nazaya na collègue na mo comme ne badi banga alingi kombo te me ba paresi ba pesa ye oh baboti no ba tu ba pesa yo robo biso sala nini netinga madie na classe bano benga bidia comme nanga sambwa kana nemo ali segiti surtout na école so tango wana koma mabe o sambwa chidibi yo ba koma ba chibindi wana tiyo ningo bongisa menga na ko bebisa chibidite chibindi ba kombo wana ezali chibawu totika ba kombo apoto landa sabususo lolemo kanisa mama kapashi dadi eloko esambwisaka muntu koleka kosambwa nyonso chango ezala mpepa bien oh memba bengango mboka sika chango ezalaki dernier district ya République ya Congo oyo efongwami na retard ezaki na mabela kitoko mais bato bande kolinga kosomba ngo te pona nini l'état pesaka biso pasi l'état zo ba compagnie nyonso acha likolo ba utilisaki mingi ville ba utilisaki mingi bazandu tisi koyo bazo faire développer ngo te biso koto yo compagnie ezaka moko basela biso ba nyena daipen ba soso ko sumba désordre pona kolia maki na kolia soso ba benga ngo na kombo ya daipen OK so balongo bilo nyonso za ku entreprise nyonso basala ngo DD kitoko esili mboko penza ale bazwina compagnie ya babisi Sotraz à l'époque de babwa quel biso koto mais tozola na babisi mais mata bisi batala yo c'est ça o matelango wapi bokembaka maman ande kolia bien koliende pona bio moins cher transport moins cher mais matango batala yo c'est ça bazo boya bataba carte ba okote belé na carte ya les compliqué mutuka et sans c'est compliqué pour biso yebi militaire afuta te comme futa na se moment e paso ki mabiso ba costume mo mata exact to continue na sambwa ka ndenge nini na bumwana eloko esambwisa kingai pona botami na famille pauvre ko sambwa déjà liboso yango wana OK po Bible zoloba na biso na mukana Matthieu chapitre na yango 7 verset na yango 7 senga ba ko pesa yo siko moma yo zokene ko senga mingi po botami na famille ya pasi ko sambwisa yo e banimba la moko bandi ko sambwa ozo sambwa pena asambwa ka ndenge nini asambwe po yena mobali ne balingani mais famille moi c'est lingi yete famille mobali pe lingi yete e boti ko sambwa na kati asambwa ki ndenge nini na quartier moko abimina mibali 5 e boteli ko sambwa mobali moko ya ninga bala yo na ndenga bien bakomi ko betali solo ya le passé no epa ya mobali wana nengo sambwa kana tangu ya kala to ko lobela ko sambwa le passé na ko samba ya présent na mokili batu bazwi chance ya ko sambwa te o bakuta ba parents babongisa nyonso babongisa nzela bana moboti na soke okutaka déjà biloko ebele ya bien kitoko ko sambwa na yo eza pamba te po bana déjà baboti déjà balakso déjà école ya bien école ya kitoko école ya mbongo école ya mapango école ya mituka mama tozo sambwa na bare de bisi pona nini pona kuta famille mituka ezate oui batikanga mutuka na école te na kende école bakaye na tie na chassa sukali na chassa sukali yana pongezi ozo yeba te fourmi alandaka esika sukali eseni ezali fourmi akotanga na litoi pona ko sambwa ozo mona place ko sambwa ebandaki moi était surtout famille pauvre ko sambwa kosambwa eye a partir ya wana mpiaka ozomona mpiaka esambwisaka pe mutu makasi nasambwaki ndenge nini mpo nazalaki locataire na bango surtout ça
Na sambwe pour nazalaki locataire na bango. Surtout les kamako foutela ko sambwisa. Nazo futa mbongo nyonso bien. Ba difficulté na ko futa maïté. Na sambwe po aye ko kutanga na sana nyongo ya mai alobiye make. Ou bien bima. Ko sambwa. Osambwe po na nini lupango yo ko futela okuta bana tata lupango bango pongi bakoka koteka te yo bandi marché na porte ya lupango bamone mataka te e mati tika biso moto sani toteka kosambwe bani mamoni biloko nazoloba nazoyoka nga na vandi na cité lolo bosani hotel telelo na bosani te na bima trop pressé kiti bongisa na kiti mama bongisa zala très à l'aise eza na kati ya RTNCT mama il est la soki sa classé ba kiti ya classé biso ya biso r moko bouchaka peto bongisaka ou mati kilo oui ba dessin ba 250 asko bokokani poana jo ya tindike bo seni o tindiki ye on doit quoi ça muninga asate po matisi poa kilo e matini mbitira zo sase kuna makola minene mbitiri pa linga makola minene mama kapashi dadi pona zala locataire na bango ne provokanga ko sambwa c'est ça bato ba uti na vie ki locataire ba o ba somi mapangu lelo ba pesi ba locataire na bango sko valeur oui alobi o ba sala ka ngai na osala muninga na ko sala ngo ba ninga te o futi les 10 au maman ba locataire na ville Kinshasa bazo sambwa makasi dadi tozo sambwa ba konzio ya lelo ba yoka na ba ko yeba yango biso ba locataire tozo sambwa ba sola ndela pete eloko zo sambwisa biso po opinion so photo sala ngo likolo c'est ça tozo landa pe ko futela kuna po toza na facilité ko sala cop ngako na okita bo mikolo okokembe pona be invité somba nde tonga tia ba locataire ya solo bato ba mekango bazonga bo mbangu tika bo oui bazonga soko ke koto zala makasi na moyen de transport OK po bato nyonso bazala koto ba uta musala bo na ville ba kota ka ndako 21 et 22 na guna bango te me na gu ya embouteillage na gu ya mboka na pekisi mutute osoma na banlie osoma na milieu reculé pona somo na mikolo yo na ba chaîne na ba télévision bino nyonso komika ka cité boye ça dépend ya kopo yo sala c'est ça biso na Congo banzele ezebele te nzele ezaka moko yango ne ko kitela yango na ya ko matela mabende yango basala teke ndenge tomona na Dubai 8 band ya ko kitela 8 mususu ya ko matela awe eza bongo te a pe boulevard pe ba clôturer yango avant le kafose là ba fongo la porte ko sambwa na kati ya Congo RDC lelo politicien wa koloba na témoignage à bien akosi ba politicien belé majorité ba sambwa po na nini bileyo bazo pesa na peuple zoko na peuple te yango esambwisa bango si oyene tonga na nzambe comportement basali ya nzambe et provoka basala nini basambwa bazo sambwa mabe na bandimi basambwa bango nyonso basambwa religion o bango nyonso basambwa okendaka musala okendaka compagnie oza marié oza célibataire atana no balite zala pe na maîtrise ba proposition nyonso eza ya kondima te pona nini yo ye musala makolo bata ba jipo zo lenga bango yango ane sambwisi yo lelo c'est ça mwasi na mobali na kati ya ndaku baza couple bango mibale basambwisani bosilisi baposa nzoto mobali alali mokie mwasi abandi baselfie na bafoto na bavideo bino mibale bosambwaka te bosambwe eza na bato ebele basambwa na mboko ti lelo bazoka korepare te mama sambwa na pauvreté na yo me kosambwa na mutakalisation te makasi eza na ba arrangement mususu et comme l'autre très difficile pour na ko ranger yango na sambwa ki pona nini pona ndima ki na eden de ko na tangwa passe
yango lelo na sambwa na ningaki na aider na ndenge ya bien pe na aider na ndenge bien mais lelo esambwisa ngai lelo entourage na ye soki bavandi likombo na ngai entourage na ye mama na Congo babane koloba ke bureau ya faire eza mabe nyonso faire asa na boloko yebisa ngai orchestre panzani pona kolakisa ete mokili eza na bilobela tala marque house ndenge azobunda orchestre sani evandi elikoloba ete bafere baza bapapa baza na sens ya responsabilité bino bomonaki ye mabe mpo boza libanda me bana na ndako bamonaki aza bien toyebaka parent ndenge wana maman na koti prison ndeko mo azobetela nga lisolo alobi mwasi mukolo bakata diose na nga bakata linga 12 ans azwi alliance alongoli akitika na mese wo alobi nga na yo fidélité sukeli awa mobala tangisama ya misu aleli alobi ayaya otiki nga na ntango ya pasi likambo ekomela kinga ezalaki volonté na ngai te bakatelinga 12 ans lobi tokoko somba ndambo ekiti 8 ans tobetela mama Amida Chati maboko bakateli mobali 20 ans moi so kaka na mabondeli mama Amida za ko organiser ba séminaire mama Amida na losambo Amida Chati prière toki alobi mobali na ngai 20 ans pe bakoko longola pe 0 etikali de lelo oyo Amida soit raison te 20 ans balongola 0 mbango etikali combien de mobali libanda mama na raison bete la fondation Amida Chati maboko na beta bibeta beta te na sengi pe logo te so ba pesinga na minjo na koboya na koloba na somo na ngote yange zalaki mateya mais na moment wana ebimaki lokola mwasa sambwe mobali a sambwe ko sambwa mususu na vie et même ma bénédiction makasi lelo tale yambeli VK mati eze VK te na nazoteya po bagoya koloba o allié soka zoloba po yebi yebi lobele bana so aseni na liete na liete saka temi oyo pese balani na mama Amida na VK bo allié est-ce que na mati moni masakwa akoti te po mati etaliete gomena gomba akoti te po awa etaliete yazela po ye azela gogan moto na tembe mama Kapashi kosambwa musu ozomona mutu asambwe na raison asambwe na tina nzamba frappe ye po ozoluka osakana na komo nzambe ako frappe yo pe komema yo na kosambwa ozola na mama Kapashi na ye na musala TV pauvre batu bazondima teke naza pauvre esengeli nasala télé réalité bamona artiste place abimelaka tanto moko ya mawako kobotama ayede artiste nzoka tina zosala biloko wana kosambwa na nyonso yango wana lelo mutu nyonso ayeda yo ana facilité afinga yo lelo mutu nyonso ayeda yo ana facilité atombola munoko alobake soki okomi bo eza po na ngai mais epi na bato bagardaka pe secret asunga yo etinda yo moko na bilobela me ya loba na ye te yango monaka mama ona betelaki maboko mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative plus OLK amema ngambo nyonso na mutu na ye mama nzamba pambola yo ba frère ebele na ndimaka teke na kokutana na yo obeta bakuna zelo mama tika na ebisaka batu soko lingi mama benga yo chaka nde mama ye moko na mabondeli soko zo tia Belvina sila musala punda po batu musuba komi Belvina sila bango batu basalaka liste te ozoteka neti prière na yo kote mususu soko zo na posa mama mama Olive Lembe Kabila bana kobenga yo yo nde sambela po na mama mama ndako mona yo ebomana nyo wana bondela peka po na ekipe penza mabati na bango
Si vous avez la bonne maman, on a prière, nous sommes tout droit. C'est ça. Mais si vous avez la bonne moutoussi, on a prière, nyoka. Ngai nyoso. Prière, nanga sagaga. Papa Joseph Kabila Kabange, gange la maman, maman benga ngai. Tuna mama, mikolo yo, obengi mwana te pona nini? Batumi bale oyo ko tena prière bango wana. Wana na pazo. Na te. Et comme na moi que papa zo voyage mingi. Mbote mama. Et bon maman il passe. Maman Jeannette. Maman Jeannette il peut na tchai mingi na ba prière mais ça la moi retard. Prière ka ekendaga direct pas maman na papa. Papa ne maka. Siko maman siko bonde la maman Jeannette Kabila. Bonde la ka no pona ye. Papa Zoé pe papa Leki, bonde la ka pe pona ye. Siko orolien nenge nini. Bokutani brisque au pied d'avion. Au moins on a kutana na avocat ya maman. Na to kutana avocat maman Jeannette Kabila. Oh, abaki talaka. Alobaki talaka sur place. Oui. Et pas connaître ça mais pesama te. Ah, bango baza sur place. OK. Cause l'appel était. Appel ne faut bonne la pona maman na papa. OK. Papa Joseph Kabila Kabange na maman Olive Lembe Kabila. OK. Wana ne soko bonne li pona bango. Direction. Boro junior na sifa. Moi Malembe, faut ba rappeler pe bango poko ko bonde la pona bango, bango ndesko ba ko ebisa maman. Pona nini mutu telo benga ka ete. Tolingi tomona ya. Oui. Po ozomona sifa mwana muke junior Kabila mwana muke bako ko bongisa pe fino na tongo moko. Vie changer. Ozolanda. Na Holanda. Na yango wana mama Kapashi. Et le quoi liboso et ça la ete to sambwa eza lolemo et même biso na ko sambwa rapidement mutasa nini asambwe si lolemo to contrôler otokoloba vraiment parce que lolemo zomona lolemo et comme ça mutu bokonzi mboka oui et comme ça mutu roi lolemo et comme ça mutu ministre maman po yo koma mokonzi lelo po batu bandima yo bakondimo na basabote bakondimo na lolemo si et le quoi les que l'angaï joueur à Tchebi ba confirme gabi wana wapi na lolemo ba gagner lolemo ndek maman comme kate lolemo est très puissant colle quand même na ordinateur colle quand même na makambo ebele fox ya nzoto et va na lolemo si nazoka mabele pasi lolemo folo mabele pasi. Et comme kunande te ezaka bex lolemo fois détaillé yango moni lolemo esengeli te bela pe lolemo ebela ka pa pamba te ça so lolemo ebeli nsoto mama Kapashi dadi ko banda lelo mate ekomi na suka na chité naibisaka batu boye ngai ozomona na zanga ngai na éviter pourquoi tunité question pour nani nazanga ngai omoni ngai ozomona ngai Bible zolo ba chaque chose à son temps si na kati ya feti batu bazolia basoso batu bazolia ngulu mbisi batumba friti bazolia bazoseka ngai avandi achena loboko na litama batu bazomona ngai za inutile ngai ese loko malamu pona ba vina biso batu telle intervention ngai yaka na ba moment nini mutu na mbeto hôpital moment wana ngai aye biso toza ba ngai OK biso zomona toza ba ngai atana te ya suka okoluka ngai boyela ngai et quand on s'en le lemo c'est ça si bandeko lolemo na ngai beti so libaku lolemo na ngai epesa yo pasi lolemo na ngai sunga yo te tala lelo oyo ndeko na ngai Keni lolemo elobisa ye mabe pona mama ya fere lelo ezongeli akomi kolela o Sandra azolela ebimaka na lolemo ezongeli yo pe na lolemo ndika
lolemo betanga libaku okabolanga na ba partenaire rebelle olinga pe okabolanga ime erata to kabwana te lolemo na ngeza laga elobili loba moko mama epe lolemo ngeza na ba sokta lolemo ebele lolemo eza grâce OK mutabota makana ngo batu nyusu bakosa na ba lolemo mais lolemo ekokanaka te OK ozolanda biso bato ebele si bayebisi biso liteya keba lolemo neza très puissant et loko mo kaka muki okoko loba etamoli mokili mobime pelisi moto yango na monto komi koloba na ba masese bien soki na lobi na masese eke bien mais soki na bakisi su kombo na yo eke lisusu makasi koleka baluka basambwisa yo esimba te pozalaka très prudent oyeba ekobatela lolemo na yo ngai ndenge naza boye Bible eza clair lobi ete munoko elobaka mingi yango esumukaka mingi lolemo ezosumukisa bato lolemo ezobomisisa bato mama bakendaka koasasine mutu teka na manduki bake koasasine mutu fo lolemo eloba bokende boboma ye bokende mama mutu nyonso akenda panganga yebaka secret ya maladi nyo euta na lolemo OK lolemo elobi bobwakela ye maladi OK lolemo na ye ese epesa mutu poison luka place okosani okotyela ye si ikwe eloko nyonso oyo ebomaka mutu bakoutilize yango na mutu oyo oyebi koboma ya kala ezalaki bapesi nde foto bobomela biso mutu oyo me ya lelo ekoma na entourage tozoboma na entre nous lolemo oyo ezomona elongolisi bato ebele misala tokutani na kompani moko mais ye lolemo neza lolemo ya songi yenda zoluka bamone mutu malamu yenda zoluka yenda lia koleka batu nyonso lolemo na ya luka bamona yenda zana lolemo ya bia ebi koloba leki batu nyonso na société wana lolemo yenda za assurance makambo nyonso yende base Bible zoloba chaque chose à son temps c'est ça contrôler ba lolemo na biso to yeba place ni to koloba na place ni to koloba te lolemo eleki likofi na makasi lolemo eleki obi na makasi Hiroshima bombi wana munene babenga ngoni Hiroshima bombi mona oka ba sata 1 sata 2 sata 3 ba bombi nyonso ya mokili lolemo eleki yango na makasi mama lelo o rebellion soki ekangi mboka po confirmer bino ke ekangi mboka bokoyeba yango na lolemo lolemo eza très puissant na monde mpe na mokili mobimba lelo bakonzi bazogafele wapi na lolemo lolemo egafise ye bakonzi Congolais nyonso lelo sur 100% ba Congolais 75% toza ya kosambwa mena ba catégorie différent mususu asambwa na kiboni na ye mususu asambwa pona ndako libala libala bapekisaki ya koti ya sambwe mususu pe ekolo etel ne ekolo etel ba yokanaka te emema kosambwa bandeko tozala très prudent tobatama tolinga te tosambwa ndenge lelo bato basambwe mama Kapashi félicitations nzambe nanga pambola yo pona temo yaki nango lelo nani akoko sambwa na nani akoko sambwa te ngai ozomona ndeko na yo mutagala na nkolo esi na sambwa na continue ko sambwa petit lelo vi na ngezo kende kana kati ya ko sambwa kaka ye wana yeda ngai soki munoko na ngai lobi mabe ayeli suko sambwisa ngai bandeko na ngai nzambe na ngai apambola bino apambola république ya Congo nyonso ba congolais nyonso baza na 4 coins ya souffrance oyo lelo oyo bazo subir conséquence ya ba masasi ya ba massacre nzambe tata zala na bino ngai pauvre lokola bino
bandeko bazobenga nga trop babi dadi bozoloba mpona biso te bolobaka mpe mpona biso tozokufa tozosila yaya ata na lobi nazoloba me ezozala na nguya te mpo makoki esa nini eza te mukolo nakopambwama nakobanda koya kotala bino na 4 kwe nyonso bozali nabeta mabanga na nga mbala moko merci na Younouss Banze la fleur des jours mon ndenge na lobi boye déjà lelo eza les 3 nakopesa déjà suite les 5 ekokoma te déjà satindaki Younouss Banze la fleur des jours maison kitamsi Pablo Kitambala tata pambola yo merci na Prince Sasa le sénateur en vie bayebisinga balobi yo toyoki ozoloba mabe mpo na Yannick Nia nga lobi elongenga komisu yo bon Yannick Nia kobalukela biso nyonso te pardon yo za patron yo za boss mokili yebi ke Yannick Nia za boss tata pambola Yannick Nia apambola Mohamed Moleka le seigneur de la ville tata pambola yo bisika bizwami yo apambola ya na ngai bienvenue Kenkibe kuna na Dubai tata pambola yo apambola ADG Eric Mwamba Eric Travel voyage loko pamba ADG tata apambola yo bisika bizwami yo papa banebele ya bikolo pe ya mabota nyonso merci na balandi nyonso bozwi libaku kitoko ya kolanda biso na tema kitoko mama Kapache que le bon Dieu te bénisse. Amen. Continuez Moussala. Vraiment. Merci Daddy. Na sepeli koya awa no ki mpepe kitoko. Na mona pe bandeke boikala. Bandeke awa penza vrai ki katika ndemo papa tonga. Ndenga pe na zoluka na sala be mission place. Ba pesa biso ko autorisation ba ki soki tona poste ko sala be mission. Toke na ko sala pe na kuna na kinga kati me loko ezobomanga ba moyen de transport. Comme si faire photo kendeko na montek na zoluka pena soki na sali makasi na zota moi jeep moko ya bien makasi wana penza wana be mission na nga nyonso kana kinga kati ça va bien oui mongando moi pour la promotion ya ba activité ya ba boxi na ngai et ça va bien merci d'abord au balandi biso en tout cas tokutani prochainement na numéro ya sika numéro ya litel kandeza wana ozana besoin ya kopesa dadi moi mokassin moi nini bo renouveler penza wana na bato ba kosambisa biso te na bato bien te malamu oya pesi ya bosani c'est ça bobengi et ça va vraiment bien tokutani prochainement na numéro ya sika bye Kapache TV Kapache TV